Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir, monsieur Rataka, jamais Nabanda Konabino. Aïe! Pour nani Rataka, jamais pour Nabino, vous tenez que sur la Makache. Mingi Mingi Akoloba, Eye Sikoyo, c'est ça qui était Eye. On essaie de que après avoir fondé dit, après avoir fondé Nyoso, Makambezonia norme. Nena bandaki na bino ba champion mais ba champion bandi ko tout monde ba champion bandi ko tout monde ba champion na koloba te po bino nde botinga na loba na koloba kaka na mawa nena bana na ko boka mo quelque mbote ko esika tena Prosper Bakini mwana dala satongo de Prosper yo yango kasi na lobi boye gouverneur de Dallas nani Basile Pindimuke gouverneur de Dallas yo yango wana vraiment mon vieux Basile Pindimuke gouverneur de Dallas quand ndenge zalaka de maman Wivine Bakine maire de Dallas mère de 65 enfants aïe oloba te Thierry Kitola mokonzi mwana Belgique tongo pe na bi edi engende papa social pour na France yo yango wana na boka mabanga msuna sima po yo za bongo lobio champion kala bana kai biso na mabanga na wapi na esika champion Migolba gouverneur de la ville de Kinshasa monsieur le professeur gouverneur bonjour. Oui, bonjour le collègue. Mais vous dites que c'est un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, mais problème c'est un tir qui toque bien ce qu'il y a gouverneur, il y a Boga, Katia le plus. Il y a Mazo Pela qui toque. Il y a un qui toque, mais est-ce que beauté Katia le quoi parisien? Moi, il faut les avoir. Et puis, il y a un tir, moi, Simbi. Bah, télé. Faut les avoir. Soda, vous allez la tête, au moins, soda la tête, ni Simbi. Et puis, ça douleur. Tu as mis un tir Simbi, tu as mis un soda. Soda la tête, ni Simbi. Mais ça va, soda, vous allez la tête, ni Asimina Mundu, qui va installer swag. Il y a des mois, il va sentir mon suspect. Tu as mis sentir, vous voyez Simbi. Mais il y a mis sentir, na beauté écoutane. Il faut les avoir. Ah, c'est qui toque. Le but est bandolo bay aux les premiers quartiers au temps où tu dit nous avons besoin de faire l'émission. C'est ça. Tu vois c'est la bangote. Mais au fin de qui met en c'est la bangote parce que ba bandolo va trop. Eh ben le but, la vérité. On est la vérité, la vérité. C'est pas comme je te le vois. Bidi bi oh combat facile. Oh ande ko banga nde animal ndenge ko me panga yo. Mais donc ce qui a yé kaka atemi bo sala yo pangu yo ah. Ba moko obisi senti o PC pour façon ko beke yo. Ozo beke. Nani soso. Bidi le bongo après na ke nani. Grand maître super aigle chaleur. Nani? Grand maître super aigle chaleur. Grand maître ah o baye grand maître te. Muta konza mikolo kwa super aigle chaleur. Abi natelo bi migo yepe kache. Oh mais là. Parce que andimi ta mutsoda mino yepe kache de c'est que on dit maintenant sentir note. So andimi yo moko te ko sentir. Mosola. Mabanga. Voilà. Double corde mabanga. Double corde te. Na ese di tangira nga bakache ko itongo mona na ngaba mbajiro lumanga ba tangu na ngabo ta ata bi tant yazo bunda bino buzati dende buzana bobemele ba saki bobemele ba soulier de ring buzana ba niveau na yete mabanga nani msusu 50 DT 50 le baba ngonyo ça peut se bonheur bien obi omoni muta ko bangisa ngeza animal mais le quoi déjà balongo animal combat facile na ko ta mo kato mwa na dimiste na tsakuna yoka dimasa baki banda wana na stopé na nuana pesa ba réponse parce que le gouverneur merci beaucoup champion local avant la bandana non on pesa big dédicace pas ya Papa Charles Mbutamoto Dimeki Diri Mbutamoto conseil Gilonei ainsi que assistant Jancy donc on appelle ce président Bougil chef coutumier petit King Rouge appelle ce Zombie Fabrice le roi King roi Mini Congo amote place aux amis que père aux anakin c'est pour ya mbinga esala bien taka mto sa fierté ngaba bino bokenda dans makambo mususu ba chef coutumier mais na makambo mangam na chapeau tala lo na comme au trône
Loma na komi mal de Kinshasa déjà na koma de Kinshasa donc sur benga pe na monio na lati boro et ça la bien à travers Petit King Bougie Rouge sengilanga ma audience malgré tout na yebi que au sa déplacement hein tikata audience wana na kutana King le roi mini Congo peut ça la peut bien moko na ye moi na ye ouais mabelanga ba a chapeauter ville à Kinshasa ça la bien ouais champion local siko na obandama makambo ngo siko kinama un par un toke na un par un na recadrer bango na bandi na champion Mabanga. Oui, Mabanga est un vétéran précoce. Ah, vétéran c'est un vétéran précoce. Muta dit que yesu so ka zo kota na ngaba awa bino nyonso kota na banda botikele pa bozo respecter na nous qui ancienneté ne peut bo respecter qui professionnel la professionnaliste na ye et puis na sima nango botaka so ba bika na Mabanga zo mata bando beta maboko pa bo bika non. Oui, quand tu as vraiment question parce que OK Debélé c'est un ancien to peut se ba respect na ye parce que ye pe era yaki kacha kutari bat. Icône et dingue par son nom era yaki kacha kutara déjà bat. Et le moko lo baté e volo le loka bongo foi ba ne volo ba na media. Ba yebi no golo baté. Alors baté que Migol ba simbela e sac parce que Migol c'est un lutteur de Lemba. Asa lit na Lemba na aigle sauté na pesi prof na ngako ko bendo ba mbote belé père na ngako de Kamenga père Hidalgo ba mbote belé. Donc apesi cap nanga ewabora o aza dete na Cape Town apesi maître Konga o pasaki cap na biso ye paza na Jobo bambote belé donc alo bateke Migol ba memela esaki ngala bo mema saki ba fi nanga somo ya ba Mabanga te ya ba vie somo ya vie somo Remi Lubasa za siko na Kasumbalesa basaki ngala bo mema ne yango take petit na mwana ne aza oncle aza père aza nyonso bo memele ndei. C'était pas balitaire. Litaire est bon litaire, il faut aider maître naïe. On a demandé ça, nous avons mis ça dans ce Kovo Cisco. Na somo. Ce que il va aïe bi bakatio dans temps. Parce que na Kovo Cisco so tali ba 13 ans. Ya, isa. Père na ngane somo, tu peux abetela ngama solo catch koleka. Père ba somo ba voyager, ne ba kendaki, ndatikala za Kovo Cisco asa ba navette na Angola muta. Ko après ça ma catch ya koloba. Kovo Cisco mwana lunda le boga alo bateke Migolba donc Mabanga bapesa na respect je suis leur gouverneur bapesa na respect makasi na Migolba tango zoloba na gouverneur zalaka d'attention oui bapesa respect kota gouverneur o lelo chapeauté vila Kinshasa natif ngaba voilà à part défunt Godila Mutela paix en son âme lelo ni ngai na bani na mo amba na betango 2 ans lelo naza na ceinture ya chapeau de Kinshasa. C'est classique. Est-ce que vous avez rêvé au Comana du Congo? Ouais, il y a un petit problème. Avec mon président, Excel Charles Mboutamou, il a DGA Air Congo. C'est qu'avion a super sur l'autre. Billet de l'autre. Vous avez dit que du Congo, il fait une minute dans la province. Oui, Kachango Bounate, Samsa Bounate. La poste, le bazar, le biango. Aza diamantaire, ça n'est pas diamant Bounate. Bah, look là, bah, après ça, moi, c'est un tir à parler, ça n'est pas diamant. Ça n'est pas diamant. Mais bino de Kinshasa, bino de bon je de récupérer bon ouais. Bon, donc on récupère bon on est animal nanga migo ba kacha msu demande parce que la possibilité parce que pas un projet on a 15 jours comme Bougiman. So ba créer musu la possibilité de ba kende. Ah et bon, joindre c'est grand maître le club ya ba grand maître DT50. Oui, on est ba club amikia. Ah tiens. C'est non tanga on est ba club amikia. Non après ça va ils ont battu moi amitié non par rapport à ces pères sur trésor ils ont meilleur club du Congo. Bah tu déjà besoin de lettre ba ngaba côté. C'est lettre ça problème te na bunda. Oh bon na beta ni mande. Ba biki oyo zo banga ba défi. Non banga défi c'est bon ba benga président chou premier o ba benga Tyson ba dit défi Migol ba boy. Bien aux ano prêt on dit ma défi. Nga mutu nyonso ta kachira bi 1000 lelo ya. Ah siko to ke malemo ba 50 ba club bazango ba club na ya chango. Na chango zaka na club moko attention. Ils ont la meilleure quartier. Donc, c'est un espoir du Congo. Oui, Tigali, on est dans la pépinière, il y a haute tension, espoir du Congo, on a bien côté. Star, ni na bango baza. Zaka la star. Baza non na star, parce que Bidi a fruit, espoir du Congo.
Mais na minute aza déjà dans l'espoir. Agana ko tsa ba coup de pouce club ezaki ya mukie ba yeba te ba star ni bazana kata club wana. Comme ba club na kuna yebi te ba yebi super so batanga ko. Mais ya club du Congo. Club na ko bana nini no? Ba yebi te, o yebi kutu te na kutu yebi te. Bana tuni na. Omona batika koloba ba o ba oloba wana. Ke akobimisa mwana na beta ba quartier na bango trop. Oh, so bidi oh eso simana na bidi. Na beta déjà ba preuve kutu ezali ba image eza. Na ba image ya komona na bidi na beta. Na beta déjà. Ye mo ayebi. Azo loba biloba. Ye ko ekobomisa bete biloba loba. Na beta. Ngam takananga na chango kuna ezaka Golbert hein. Eza Golbert. Avant beta Golbert beta combien de fois? Kasi a travailler te. Kasi za bongo ba beti yo après ozo sko mayele mukie technique nini obakisa po beta ye. Siko to sa calcul. Golbert a beta kayo. Il y a qui a travaillé siko par rapport à Golbert, à Betty Golbert. Tala siko dimanche travail comme nango. A Betty Golbert a beta Nima. Champion de Kinshasa. Il y a beti champion Chango. Oh, il y a bien anniversaire à taille. Siko te ko ta bidi. To za na bidi to likte to si za na nit. 50. Bidi ayebi na beta de. Ah, tika beti. Soko alinga comme na double ceinture. Ya te ceinture o inga pela te ceinture anga comme na double ceinture. Na botole champion Chango na moam. La beta. Ça non message. Obi message pour important. Champion de Chango, il a bien yo te ceinture ya Chango nga te ceinture avec la Kinshasa. Wa robeta muninga comme na deux ceintures. C'est que na Chango kuna c'était classé les kufa. Et d'ailleurs local d'ailleurs. Oza sikana maloba. Champion bibidi yo kaka makambo eh. Wana ma problème quoi yo lo bake oza ba sponsor ba tsaka ba mbongo. Ye pas zakale na président Jimmy ya Syrie Jimmy te kataka te. C'est ya biso balobela ngo te. C'est beau. Meilleur club du Congo balobela ngo te. C'est meilleur club du Congo. Ta ba star baza. Papa Seré Kéré. Star. Chobo. Star. Vini. Star. Sifre Mobile Grenade. Star. Bokoko. Star. 600 robots. Star. Ils ont nos statuts au Kemba. Parce que nous comparons na haute tension Kasavubu parce que on a Yalala, ba Debas trop, ba Trino, ba Denju, ba Animal, ba Dete, Turbo, ba Capeluco, ce sont des grands. Tout de suite qu'on a Étoile, Ania Tazawana, ba Big Show, ba Sasson, ba tout bazan actualité. Dans haute tension qu'on le battait parce que adversaire dans ma classe c'est la piste. Parce que comment on a bonné la piste, non on a bonné on a catché à monter. Puis on a la piste na ring. La piste paix. Oh, c'est un bon. C'est un bon. Parce que va catcher baza kuna. Ba 600 robots, ba 600. Ba commando. Ba DT poison, ba cap makoma. Ba cap makoma. Na tanga lo ba club oza na satira bien. Ba club nous ba pépinière, hein, ils ba pépinière. Tout temps on baza ba star, tout le monde baza na star moko. Star moko ta be président club. Donc, mais c'est pas enchanté. Siko, tokita sikoyo na chalet. Et voilà, on a mettre solo solo. Le cas ba club wana oboy yango, ba club ba pamba, ba pépinière. Teza ba pamba ba sur les clubs. Sur les kiri évoluer, ba ça la catch. Mais na ba star. Ba star bazate baza ba pépinière ya ba la haute tension espoir du Congo. Bazwa ba club na bango ba pesa bango kuna ba. Bon quand ça ba club même bon que Antino mabanga oza vétéran précoce parce que la catch à lelo tiko bundate. Oh, oza ki bon à temps wana mais lelo yo eza passe au rater. Lelo nde ba mi gol ba. Actualité. Actualité. Asaki. Asaki a catch ye. Arrêtez. Et puis chaque fois to émission oya na ba sara ba biloko c'est ça. Ngata ba fan kaka. Omoni ba catch ya mususu faut za micro balader oyena avenue oyo. Ya vani na kata vani obanzo kotambusa siko micro balader muke oba bakati musu bayebani te na baki na osala peto mona deni na komona kaka ba menga so banda ba bébé oba banolo ba pa ka 13 ans aïe ya vati wala kutu ngala na mikango ana ya vati te so tuni na luka katie mwana ba wana ko meka te référence 13 ans c'est les cas wana on peut me sikoyo nangaba awa yo polo bikaka o OK mbango tikali moko ya ona bi trahison trahison na ngaba awa na ndi ba mutu trahison na ngaba ye pa bika ya konzi ye abi taka mutu aboyi yo na kwa katie tu nabi abi wana katie skoyo
yepe mwana ngaba yope mwana ngaba Maître Chaleur yuzo mwana ndeni na makambana Chaleur na mwana ke to publiera to saka ba photo ba sport aza makasi na kosa ba fiche eux comme ezali za to mwana ina fiche na quartier mo o peut-être abunda na été merci ba loka ba abunda lobi avant na pembe na Junior Malaisa soit dia boss na ye mwana biso ba Dimi Kidiri balonga ko excellent Charles tena Dimi Kidiri eka mutu mo l'équipe parce qu'ala na ba émission soka mutu mo abimika wa champion mutu mo aloba ko to sala ni oloba ko vanda kana Junior Malaisa et puis na tuna qui soit disant boss si c'est bon soit disant patron ngo combat défi au sala raté oyebi ke koloba na télé ero niye mutu on y est le ami Golba et azakache bah bon c'est quand même la média même la chaîne bah c'est comme abe bah ko c'est kayo au mona bah tout musu bah le comme depuis bana catch sur la blatte ngolo ba catch on no simela ba on te ba catch à parc moi je dois ya parc ingayi moi je dois classifier vraiment la catch Ligue 1 Ligue 2 parc bango ba accélérer à catcher à parc parce que ba catcher à bunala bango ko ba poussa mais pembe na ngako oh ata détail sur ngako tsaba nguna ngate c'est que azana catcher à parc il faut travailler dur à un centre de formation na pesa la tuna la re Shakira na pesa ba mote aleka wapi oui parce que ba leka ka yokima aya na go leka ba pesa catch ono ya bayela ya Shaolem Choman na pesa ba mote peroza ya détail bien motomba na pesi mode ba catch o ba ve presse ba laksa biso ba ve tension ba laksa ba ve Douglas aya ce qu'on appelle ça parce que aba no bima parce que na club so ba o bunananga no obeta lardo te obunana lardo te banana ko beta 600 roboté 600 roboté na tsaka obunana standard te obuna li consiste mi paste obosko ye moko sifa moko lo sauter mbala moko ke na au sommet osimana na bango te kuna tanga bakatche mso loka eclipse osimana na ete de base osimana na ete la pista osama bakatche oyo bakatche ono oloba wana mo bakatche ya Ligue 1 ya Ligue 1 parce que yo ko simana de base to osimana bango te surtout kiti moi mokie char de combat Ligue 2 osimana na ete basé belé yoza maya parc parce que bakatche obuna bango bakatche oyo non baza na niveau ya parc siko ero le kala telo lo bage oniye ero oniye sko mi golba but boss c'est que dege azakache ngalo na tano komano de A à Z non na tano komano kutute mais otala komala nge belé mais nga komano avana bala tana mona kaka ba joueur à parc ba bouilo anini yebsa bon yebsa Junior Malaisa bo mi golba otela nga ceinture so po lingi na otelo voiture na ceinture a défier ngai message oyo pesi na tuna ki yango ngape na yebisa ki yango na baki soki mbalo Junior Malaisa teli yo combattre c'est non dibete ki après te aza prêtre te yo mona ngane na luka animalité na luka nima mais faut président Jimmy qui dire ba et yo saka kima c'est ça jure la personne mo des mote be pas na Texas donc grâce na yo yango na za ko ba to wana jira mona bango te amizenga na ye akobuna te parce que catch hotel za parc abuna catch parc de bana boss na pa di ki abuna catch parc abuna catch parc bango tambongo seki adika ke no tena tembo kuna ba betela ngai ko mbi bampuli tala ba catch ono tu ya club na ngalo asimana na bango te et puis na tala koma oya bunda kana tala koma ni mongo na ki sense catch wana non abuna bi na ki sense tikano na komi nini ki sense comment vous natala Moussa tala aya pala nga champion otali commande nini na eza kusa mena ki sense na ki sense eza bongo sense combat ya kusa il faut comme na niveau avant comme il faut toucher ba grand yo tu oya combat ba to obuna te na bunda te parce que moni ba grenade bazawana ba sisa robo bazawana ba la piste bazana ba clips ba commando bazawana ba débat to bazawana ba big show bazawana akobuna wa ba shege ba liyebo j'appelle la police na personne mbote place ozali akobuna wapi omona ko baluka
Trouvé, bah changer rythme ba combat. Surtout au talaka bango siko kotina migol ba. Parce que ba misu na bobeta ba troisième corde ta misa to kufa kamba moko fédération ça. Parce que moni obi ba na so beti ne ba yoka. So sala ko wa munamu fimba mokoti. Ngai na lekaka media pona expliquer ba fan catch ndenge ekende. Peut-être mosoko yeba to kaka oleki na télé ngana bobeta kingani yango to luka te. Ebele ba boye ba loba na télé te on yelo kola migol bo ni aza catcher de n'importe quoi. Voilà. Au moins, l'autre d'accord, non, il y a un comité de normalisation. Les samedis, tu vas voter attente. Après, on va sous ligue. Parce que tu vas voter dans la ligue. Nous, on va voter des bateaux, on va voter président. On va voter ligue. Fédération, on a évité un système niveau salaire. Parce que l'autre, le président Wembo. Wembo, hein? Wembo. Le président Pakas, tu connais chaque. Tu as CG débat, tu as un premier. Comment on va ramener so ebele ba oleka peut-être président na catch ayebi bango te abetaka masolo ninga na kobeta nga na kobeta non il faut faire comprendre les gens nos fans que catch ekendaka boye loka mikolo to bunda te parce que donc ba voter na no donc na ligue na attente so ine makambo efani ba président ba fani après to se ba pesi to avant to che ba combat mais mutu muso oleka to cha combat le o cha combat na ya opeso autorisation ya wone ba biso ba bisala sele tous les télé pour la plaisanterie que au beta mutu oyo oyebi que aza meilleur catcheur du Congo hein aza meilleur catcheur du Congo parmi les techniciens oyo o ba bundaka makasi migo so baza 10 migol baza na kati champion migol ba to tu na no muke na moamba awa ba catcheur nini ya technique oyo apa na club na yo ndio club o soki ba tio kombane ba pesa ka mo ko banga ndamo te ko banga te to sa bon combat. Donc à Lido Ramsès, Azan Tolo Belanga va mettre chaleur. On bien. Nangaba. Je ne vois pas à Lido Ramsès. Ils ont dit que Moamba, Baza Belé, des clips Baza, à l'autre na bétail, na bétail des clips, mais à match performance. Et ils ont même combat moko et makasi. Parce que depuis match performance, ça n'a pas ya tala nga bela tala ngai clips aza bali ba feli bo baza bo opposant tous les deux opposants on peut ba bundaka bien ba na ngai vela nga Jackson Mondo ça va na ina biso pe ka tia moko de soki ye paza nani comment ngolo baki wana ya chaleur nini aza nani aza ba park na tuna so ipa park Yandi Mosi Yani Mosi azana club ya ba 5 étoiles kuna na nini na te Yani Mosi aza papa mukolo bango da baza ba veteran ba bunda lisute Yani Mosi abunda ta ya uta obunda ba de to ko mamona mona chate Yani Mosi Yani Mosi viana te ba viana baza ba ke déjà nini nasuka ba ke na ba fasa ba jubilé oyoki Yandi Mosi na monaki azongelaki era atante banasi keme asebisu voilà ali moi oui abuna ko mo azaka mec mo ba mec akala ba mec akala ya lelo te ya kala ba mec akala wala Yandi Mosi meka na bisa ka pana tu na pa na mona ya bunda kitoko tenga za kache mo kima na moto te ba kache nyo sa vile donc nani musuna nani yango na moamba nani na rezone nani ya kubetela na chateau mikolo na gaza na ceinture nani Lukat Luka hivi bakacha obo kimanga sena komi de bakacha obo po nini Luka na leki moamba eyo na funa bazebe de base to c'est bon oso na bunda na rina c'est à l'aise Pachanyata da to betani na première édition ya ligue na betala na meilleur combat yendo ganyaka aganya ngai Pachanyata animal Chege Chege lema éloge na kasabu base belé chango chango lisusu chango taboye bidibidi aza wana aketu pe na beta ye 600 na beta ye mingi ezaka bakatiaka haute tension bakatiaka makasi na ntongo bakatiaka haute tension
Zama katia ozomona club masuke bimisi boy. Ah, wana première ligue. Lukunga. Lukunga Rambo na stick na bango nani Lukunga vraiment ba technicien nani opetanga buka na kao nani bakake c'est bon na ça pe ba komana ye o gagner na beta beta ba mpuli te mo ba puta na beta Lukunga ba technicien Rambo mobali na beta na ligue na ligue na kakogolo nani ba mituna ngo ba féliciter ba ligue petit na yo pe muzo na komani nani soda. Oui, soda c'est bon, soda nani lu ba pena lu soda kitoko a débrouiller ma kitoko c'est bon. Hier dans la Ligue 2. Dans la Ligue 2, Ligue 2. Hier ce que moni bato au chalet ngo luka ba ngwa ba za ba Ligue 2 ça parc. Aluka non ba mu pied tito matina. Première ligue ko malelote. C'est première ligue la passe beaucoup parce que bato bazana ba lié bo ba grenade ba éclair ba débat tout ba on les gâté donc on les gâté pas percer place wana atikaka na parc. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe, champion de Kinshasa na éviter élection banda kalaté au PC langai ba bonne chance na quelques candidats oyo tozozela bango te baba nani bakoleka. Bon ba candidat on a c'est fixé tout dans c'est basé dans le Moama. Voilà. Tout le monde est président Vini Azawana, le chef coutumier King Rouge. Tout le monde est président Cobra Azawana parce que il y a deux candidats. Na président les Zulu atie lisusu. Zulu pas zongi c'est. Président les Zulu zongi ba bonne chance na bino les sami to voter. Ngaza nga de Kinshasa. Mageto aza mwana ngai, aza président na nga, aza na club na nga. Mageto atike ne pe catch mais a soutenir ka club. Donc biso to linga nini. Moni catch ke na lambongo, catch ya français te. Catch ya roi balé. Dans football, la français te simba te. So na ba français belé obimisa o misé te. Tina ezate parce que attente même des racines principales la ligue na fédération ce qui attente est vrai bien c'est que tu en ligue bien tu en fédération bien donc to luka ba président au bazala moi là ba ça peut ba budget avec attente moi mais en budget $1000 et ça là bien attente moi ils sonorisation nango attente même bon il y a moi en bureau et bien que bureau attente moi mais à quelque part exact allo président to kutana wapi wana te wana eza loka ba biloko kala mikanda na bandako na baba c'est pas bien donc ba vipi ba pesa chance na ba leki o ba ye ba pesa chance donc baba na mai ba voter ba club to na 15 club na moi na saki évaluation wana 15 club magi ba saki 12 ba bi 3 wana ezaki recensé te na 2014 et 2024 plutôt donc bango pe baza na droit parce que il y a des clubs oyo peut-être bazali recensé mais babundi ba commander ndoko to lebelanga ba to bunda espoir du Congo c'est ça na mois de juillet sur août boy na zape na ba kombango tozi surtout Satan les diables océan atiki pe ba komba siko haute puissance nde na yebi vraiment te oya président donc na yebi non te donc ba ça peut sans voter ba ko longola bango bongo te parce que ba ko ya kuna ba pousser ba argument na bango waneza conseil na yo ozo pesa ba pousser ba argument na bango donc place wana il faut ba apaiser nanu toza na 15 clubs na mo amba oyo eza actif oyo ba voter 2 fois ça fait 30 on va na 30 wana na 30 wana déjà soko ozwi déjà okomi na ba 16 c'est que déjà c'est bon déjà c'est bon wana so magudila olela ona na mukolongo ezaka samedi olela ona nani olela te parce que ozala vraiment pembe attente à moi me fonctionne qui bien te donc attente à moi amba ikona kufi na mo amba na sauter makambo ebele kuja ikona kufi na mo amba so attente à moi me sala ni tolata ba pola likakeni on peut ça merci na DT Tyson atuno dava na DT Prince so zapi bongo te ba idée na bango to le la te loko te c'est-à-dire que mo amba nem de ngozo makamba obsèque à vie en main il faut tolata ba la côte attendre des mots amba ceux qui plaire nani ndenge ezalaka icône parce que na ba président attente bango zo balata ba la cause à ligue to buna na peut-être fanfare ezate comme 600 mais le jour super c'est buna qui
si ça n'est pas guité meilleur club du Congo qui na fanfana yango meilleur club du Congo club abatambongo bouger ku azana chobo azawana beaucoup kwa azana Glody Malemba millionnaire afa Congolais azana angaye ils a pas pour personne en place angaye to bunda combat biso to pesa nyonso et puis le jour on va catcher bakima to bunda super son super action mais crédit ne batonda wana quand ça vous plein espoir du combat bunda et vendredi sous batonda total ka te babanga la bango biso super action. Oui, na komi na suka émission na ngai message moko ya suka pona bafani na yo nyonso kwa yo komi de Kinshasa fan ka ya mwamba ti bafani tu ya Kinshasa pona to shika wa tous mes fans ya Villa Kinshasa la République démocratique du Congo partout au monde tous les 5 continents blinga amigo ba mesele quartier donc mais héros de l'ombre bazali ba mercen baza lokola c'est un gire oyo misela pour ba quartier ba bunda ya Fredi Ngoma Andi Bola Edi Engende papa social donc nazwa senti pe to kana lisute na yebi so pe na perda numéro non na téléphone nga donc boy de biso ba quartier to na kin so moni ke quartier na oyo alo posi oyo mize mbongo tsa mbongo ba bunda oka munoko sani ni ekangama ya de quartier o ba olo ba pete ba simana na biso te batala ka biso de loin na kana mutu moko na bomba mais na pe na biso yebisa yi gouverneur de Dallas Basile Pidimuki gouverneur Dallas David misère j'espère que bolanda ka biso place poza na ba YouTube so moni quartier moko olo ba se muninga tinda makambo to bunda na yi to tali na soka bunda ndeni mais déjà la salle classification à quartier la première ligue il y a deuxième na part o bunda kana ba première ligue tenga première ligue parce que ngam na chapeauter bango to tozanga yi na confrère na mazo ba kolia mapa ya Bekatef peso mama mote place oza mazo donc na komi na suka émission na ngai kasi obokita mabanga bwaka tamade to mabanga esala bien makasi ouais mabanga na pesa big dédicace ya pasteur Papi Seke na kati ya Lyon na Lilidia na kati ya Angola famille Zenga mama Bendana vie binge donc na pesi mbote ba kati ya nyonso ya Afrique du Sud nyonso Afrique du Sud na pesi champion du monde action za koto mal à la tête na club na ngai elite na pesi maître Boele mwana mongala na pesi Cap Jordi Kunda balitaire na pesi Akadima ba mbote na bino Cap Kadima ba mbote na pesi meilleur la francophone na pesi ba mbote donc na pesi mbote epai ya Fredi Ngoma Andi Bola na pesi mbote na Dodo Kembo na pesi mbote na Bob na pesi mbote na Yves donc famille tout baza na poto na pesi na mbote mère na ngami Dio Minyengi mwana poto Tongo Elvis Gaou Zule Manakata France ba mbote belé donc je m'arrête là. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi nasuka l'émission na ngakasi na ukata boite so ya pesi keke mbote te pone salanga bien makasi kasi naloba nini nalobi te na koloba te boka libanga suka na pesi ba collègue nanga nyonso ezindi planification de kit za ipak ba mbote belé taka boze belé champion na bino libanga ezanga te na bosala mbeye abosala ki me eye kasi nalobi boye ngai champion local nalobi kaka ba bonne chance na ba ko ba président ba attente nyonso pamba te attente ezaka ka ya biso ngai nazaka na mokili ngai naza na ligue po partout na kendaka na kotaka mwamba funa tango nini partout bino nyonso ba bonne chance na bino oya kobima tokotambola na ye elongo kaka ndenge ezalaka mais tokanisa malamu na oyo tokovote wa tokanisa malamu nayebi te naloba nini nabwaki mama biro équipe momba ya fédération pe na boso te kobwaka Antrino Showman Chaolin mon colonel Chako mon colonel international toza toujours elongo tolanda bino kaka na ba caméra boye pe be okendenge nini président na pakasa yo yango yo kasi na boso te kobwaka bongo président nani président Wemba donc koto zali yo yango pe na bosa ni ote vraiment côté ozali na comme na soka kolobaki na boki modete tite elongi mokonzi ngai tongo modete papi fala kasi na lui parti bele du côté ozali yango kasi bibish boto pe Gika ene watashi de la presse congolaise kasi na boki te na Prosper bakine na Dallas pe Derikitola Brinette Lonzoka kasi na lobi boye tel père tel fille Chanel
Bakine Chanel Bakine na boki yo libanga donc kasi na lobi pe na bosete ko bongo ba na boki nani na boki nani maître 12 na boki yo libanga na boki nani te zefondo na boki te zefondo na boki te na l'équipe ma na boka na loba ko déranger quand tu as de la na chapelle kala les gars les gars na boki yo libanga na bosete bo comprendre na balabala na ki na kanga jato miko ba na seke to fanda na balabala to sana baba to ta pende batwali kango na yango za bon ambiance bongo pe kende dia makati nyos balanda ngati sena boki ba te sa bien te ba fanda na ye vraiment na lobi na comme na suka ko baka jeno tel père tel fils Chanel le bakini gouverneur de Dallas nani Basile Pindimuke gouverneur de Dallas mon père ndeka ezalaka toujours toza elongo kasi na boki biote nina momba bondeje titelongi na boki na sima caméra na zakina Kaleba Omatoko pe Jenny Shota kasi na bosete diane au moins mwana 12 ans na bangenge ya mikolo Jonas Maza wal joyo yozike Benjamin Mosiboni Angelique Mosiboni kasi na biboyi Belamine Kamba motema ya